awa mai kalamba etili moi sur maboko atie mabo atie ya mona et puis aza femme mariée na kati ya chambre mai kalamba bo femme mariée mitiki po ni c'est aza faible en célimba donc et puis se retrouver dans la même chambre pesa fermée aux homona ya ngona la kisura siko par là étant qu'un pasteur na moi si ya mutu o aza chanteuse na position oyo moni oyo okolobani bon on a un be système ka lo ba ya bonne mine kaka là ça t'a bonne mine on a moi ça batu ko beta mama ko felo mdete tete ya mama ko mama ko felo ko beta kangote ake bim ake kimbangiste ake ko bongola mutema ya imutana mala ba problème il faut même maman na muto otika na kambati siko papa ya bana na tous les mibali na nga nyonso oto bimana bango ba koma binemi na nga donc nga na za jara basa bongo to boyani to silani donc boma na ba relation la so pesa mbote na ko mona ndo tumboli nga pota na ko bambo pe libanga to na mo aleki na musika donc kokanisa ngutu te prophète ko tchara ekete na ba pasteur wa pambo ba osa ba vidéo ba mitakala bani asana milliardaire azambo na église te auta na likonda na ye ndi aya sala église na lar na ye lelo amatisi yango ezambo mabonjaka te comprendre ezate que papa a kufi a tikelo église yo comparer na prophète Emmanuel d'autres ko comparer prophète Emmanuel ko comparer prophète Emmanuel d'autres na pasteur mo ata na Congo ate oki arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. Ça te fera quoi ce qui lelo Moïse Mbi a décidé kobimisa ba voice ba audio oyo pasteur wazo bundisa ye atindelaki batu ndenge bandaki ko comploter. J'ai confiance à mon prophète. Tu as confiance? J'ai confiance à mon prophète. Bon yebutu makambo ba salité wana makambo ba se wana makambo ba voice wana ba se wana aza nongote yaya. Bonne mine ko mama ikalamba iko conseil ni yoko pesa ba bakene to bakene te yo za hypocrite ngai ne na so na tango ba église ebele edma nef passé ba passé msu na ngana tanga ko ba pika crise ba binga ba singa pardon tu comprends po ba yebi ke loko ba bimana ngai na za na droit otanga ko ngana makila ba juif quand je dis quelque chose je sors avec quelqu'un c'est lui je dois le citer non comprends bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate.
mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Emmanuel Doda leki na onye na la. Ah bon? Wa leki na olata. Aloba no ba anglais. Ah bon? Aloba langue nyonso. Aloba français kitoko. Ako vie pena Moïse mbie na nini. Na nini? Ye aza deti na aloba neti aza mai o ya sika. Ah bon? O nzamba tindi po ya obikisa bato. Oyite mai ya sika bomela ba mai tout. Mais mai o nzamba tindi bo ya omela po bobika bo zo libiki. Eza nani? Prophète Emmanuel Dodis. OK. Papson Makungi, yo moni ken biana. Aye, yo ndo ya pesa. Fali avant. On va te là qui a moi donc Marambo est le bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, bonjour, bonsoir, Bandeko Balanzia, chaîne Nabiso Fimbu na Fimbu, tozana esengoli susu, yakoya, devant bino to présenter bino ba actualité au ezo premier mikolo na internet na oki jamais ko banda ba actualité on pour autant à remercier Gauthier Ngimbi qui est derrière la caméra ainsi que mokonzi na biso Ken Piana Makizembe oza na coordination et puis coaching ya lelo. Alors merci beaucoup Whisky Ushia pour notre confiance na yo et puis na ba montage ni osala toujours na ndemoko il y a impact na idéologie. Alors tel que vous le remarquez, je reçois pour vous aujourd'hui Sandra Lina Baboté. Moi si oyo na loba toujours atika ba musicien belé na défaut. Natangi comme musicien à mon côté. Alors Sandra Lina Baboté, bonjour, bienvenue déjà dans l'émission Nabiso ya lelo Fimbo la Fimbo. Bonjour Dina, bonjour Dimna. Moi ça m'ouinde. Merci. Merci. En tout cas, c'est ngoza yanga ya koyamba boni santé, boni ba évolution à prière et santé bien, Nangolo Nzambe biso ba franchi toujours ezala bien. OK. Bana Emmanuel Dodi mon prophète. Toujours ezala bien et pas la biso to la nzalate. OK. Biso ba franchi ndeke kuta sala atalia bon biso ba franchi. Biso la je ne ça bien.
Vous êtes sûr que vous êtes bien. Pour la minute, on a la pose ça vraiment, on s'est déchaîné dans la vérité, puisque Internet, ils ont et bien. Ah, on a Internet, on a la soumise, on a comment on a prié na biso, na chaîne na biso, Emmanuel TV. Sandralina, tu nous dis quoi par rapport à l'actualité où ils ont primé Mikolo Makasi que bah tout le monde bah soi-disant bah vidéo où ils ont la publier moi Sina Mobile en pleine action non seulement ça bah tout le monde bah confirmer qu'ils a pasteur na biso Mike Kalambai par rapport à l'actualité wana analyse na ozani bon quand on a talent te bino botal de qu'ils a Mike. Bon, on a confirmé, parce que la vidéo est en pleine action. On a tozo yo kaka moi si. Tozo yo ka moi, tozo mona bien moi si azawana en pleine action, azo ganga kombo ya Mike. Mais elongi ya pasteur Mike biso to monité. Yo étant que Mosali Nzambe, oko sala analyse nini na genre vidéo. Oko sala analyse te. Comment ça? Moi ça oganga. Moi ça oganga. Mais oganga Mike Kalambai. Bo Kalambai bazaka moko. Kalambai bazaka moto wa pasteur Mike Kalambai bazebeli. Moi rectification moi muke moi c'est azoganga Mike et non Mike Kalambai. Ya moi Mike. Oui. Ah bino bo mabe ba congolais. Mais ce peut totalement bien. Bo mabe ko ba oganga ka Mike donc il faut que kana Mike Kalambai. Ngana osa analyse anate en tout cas fora mon elunga Mike Kalambai bolu kala video sura mon elunga Mike Kalambai na ozonga pona sala analyse ana donc ngana lo ba na biloko ifo na mona. Bon parce que ba bipi mai ninga na pamba te ceux qui ba vidéo na batu ba confirmer que ça batu o bazo confirmer que ça Mike Kalambai c'est en connaissance des causes parce que vidéo à liboso excusez nga oloba non noti que lo vraiment tant oloba parce que vidéo moko bima ki a boye ba ti pe chambre majab bien notifié bien ba photo ba pasteur Mike azaki a olala ala ti pe ba tricot na yo na tricot na ya majabu ba comment pe majabu il y a ligne de nos chanteuses gospel azaki na kacha chambre na pasteur Mike azozo ba image azo filmer même pasteur Mike na mongongo nyo soto ezo yokana bon par rapport à ça ba sana ba ngote yo biteke biso pe ndizo na bomukili kuna to ça moi tournage moi boye 5 chambre moi boye to na changer ko suba ko pema to ko za pe msuna leader pe na ya pa ko pema donc to ça na moi image pe le kaka moi vidéo boye ça chambre repos tam suba ba pema bazo moi repos po bazonga ba yo msana makamna baona ya nini compétition ba sala donc ngama kamwana sala Mike da ifu na mona na donc pasteur Mike ne pena ndeni ne pena go ne pena ne na mona ya pasteur wana kuna ne na mona ba pasteur edere na mona o senti que no ba te pasteur Mike mageta za mutu na ngai mageta mutu na yo to sola wana vie na ngai wana vie na ngai ye linga kutu na yo sambele pa na ese moi abenga ngana ke sambele pa netu kana bakali na ba kisinzora mona photo na ngana ete amai Kalambai to photo mona na tele internet to na sambela kuna bo ilo na sambele pa mai Kalambai teka nilena utaki na zanga deja moto ngana kene pa mai Kalambai ne ba njoka na ba bakali na zaidi deja na screen na koma de aser nga koma sena ndo task ko église nini oyo na ko lusambela po pena ya pasteur ya fantiete na ko bima na ete po ngana sala te jamais de mon église ça na la na pasteur donc apena molimo penza bilingani na pasteur ana tangwana ba lelo te po lelo e simbate lelo na kenda pena molimo wana me ona koma kenda pena molimo ame baknos bande mo ko ti comprend rasa bon ba faible côté na kena rasa faible c'est bon donc za ba pasteur wana na beta mo ba za ba faible c'est ba pasteur nini ba pasteur wana ba pasteur na ba to so ba man nef pasteur misul ba benga ba bondela nga santa kotanga bisote ya solo ba misu benga ngai na tanga ba misu ba benga ba zo vertige tanga santa kotanga bisote kotanga bisote ngai nde naza boye na mokindi azali boye tini na kosambela na kosambela na koma déjà na ambila sa vie oyebi ambila sa vie na yebi te expliquer ngana ça veut dire ambila sa vie déjà bacho de ana kati ambulance sa vie donc il faut même mbang zone balo bota osani donc siko ndenge c'est ça comme pas prophète Emmanuel Doji ne ba franchi donc ici na koma ki hôpital déjà solution liba les ali solution ko bote zali comprends et on a bien ambulance sa vie donc na ambulance sa vie na side de makambe bela fana matanga na ambulance sa vie wana moto na gene pa Mike Kalambai wana vie na nga so la bien nga bena na sambela kuna benga so ndo sambela banini mais belo moi betanga na bio chai bonne mine c'est-à-dire quoi ta pasteur venu chai bonne mine ah bon
maman et baissant au samedi. Ah, Sandra, oui, que makambono bimisa ya makambo, ils sont très fort hein. Bon, on a lobby bêtise. Phrase, te lobby bêtise, te mesa et ça profond. Mais quand tu as une bonne mine. Mais quand maman que tu as une bonne mine. Parce que tu as une bonne mine. Vous comprenez qui nini na sima na sima. Bon, bonne mine, nga ou na monde ya monde mukili nzoto na nzoto toi na mona mine na baksenga donc na mona qu'il faut là nous sommes dans l'église oyo na ko loba nzambe na ko yo kama loba oyo ko changer ngai. Ce que par là changer na ko kazola tesu biloko tatouage libanda te. On a ça changer ba nzamba prophète Emmanuel de changer ngai. Vous comprenez? A changer ngai, a changer ngai makabebele comportement ko soana banini milliers ni no mona ngate comprendre. Donc c'est un cas leki na mania. Nazaki invité na invitation mais na yakité na pouvoir prendre décision na ya to yaki na semaine mon bimba ya nouvelle ligne. OK. To prière makasi. Donc talaka na feti samedi ngana kokate amsimbula pe betaki. Na sala pe tuna ya membula sur beta e baby seki na excuse nga mania. Petit nga mania malika donc excuse nga comprendre. Tozaka na makambo pasteur Mike Kalamba et olobi que non à bimi c'est la phrase mot que tu as une bonne mine c'est que tu viens de dire là. Par là olobi au décortiquer yo moko que e oboyo ka ki phrase wana ça en sorte que aucun de l'église mususu o eza sérieux. Par là tu veux dire quoi église frère Mike eza église moko il y a sérieuxité te ou comment? Na banga ende ya comme 10e pasteur na bimane. Eh, c'est que toi aussi tu confirmes que pasteur Mike Alinga donc rien à poser dans les canaux de Bangsenga. Na bien Alinga te ka bonne mine na ngana na banga ki akoma parmi akoma 10e pasteur. Na nga quand même na arrêté na 9 pasteur. Oh na ngana lukelunga nzamba solo. Mais pourtant l'autre fois na yamba na émission. Na boya ndo China risque. Na boya ko China risque pour ndo linge mingi. Comme frère ayimba bien pasteur mon. Il est trop gentil, azara bien, solara bien. Siko so na yaki kane na yakana so lobi na yakana banda église être ainga kuma 10e pasteur on na boyaka na protéger kai on na na luka na église a bien au pasteur abimana ba fiti. Ah donc par là le bio protéger qui pasteur mais puisque comprenait que déjà ba intention na ya mabe envers bon mina na déjà ngamona de na santé de ma lile njoto. OK. Ba bonne mina ne bima pampa. Donc na minta na personne qui meka ko simba wata na maboko. Ainga kuma 10e pasteur. En tout cas. Ce qu'on a pour ça qu'on confirme sur le comment parle l'union le bani azara sérieuxité azara bilinga ngaiwa combien de niveau ana yo ke ne musika boye ona vie na ngai na yebso ka bonne mine ana soki na tikala kilo na ona yake église ko mundimi na ye ainga ko ma 10e pasteur donc yo monto ainga le canaliste nao ainga le canaliste parce que ko na linga ke mingi ko ndeti vie na nga yo na tikala kaza na aza 10e te. Alors Sandrine n'a pas beauté de continuer quand actualité na biso molo yo lobi que non na chambre wana pasteur Mike Alala kina ndeko na biso zawadi yo de lobi ngala lobi te nazo meka mpe ko komisa ona idée moko zawadi c'est une chanteuse gospel à ça et la Ranzambi déjà à tanzanienne. Bon moi je t'informe puisque peut-être na la qui c'est que ba vidéo na ye mais au comprenait qui était ce kazanani il y a on a d'autres détails mukie d'accord. Yo lobi que non erzana ba musicien ya mokili bo banda pe okene même chambre c'est changer na ba président c'est ça. Comment fais-tu que président qui a changé tu président qui a changé bon changer placement ba fille na ba garçon te ba fille na ba garçon te chambre ya mnene zaka suite ti yo mo ba président pam tiko entre nous quand je suite dans une suite il y a dans chambre biso doko changer pe na chambre mususu comprendre doko changer na chambre mususu et go senga pe na yo bete pe ko président na pour ça pe ya ozo poudre comprendre na kuti pe présent changer pe na zu poudre na bimi. OK dans ce pe présent pe ozo image bon donc ba ko mona te ba leader ba so ba image na hôtel. OK bon na hôtel bo ba image bo ba couleur ba ozo ça gravité c'est ça et là ça grave so moi Mike Kalamba ya sala action ça ne action te wa muka bo sani bon so to tunyo bon partir ba vidéo ezo circuler ezo za limpe grave parce que on les kana répondre so na moni na zelana la kisao ah omoni awa Mike Kalamba etieli moi sur maboko atie mabo etieli ya mozomona et puis aza femme mariée na kati ya chambre Mike Kalamba bon femme mariée amitié pour ni c'est aza faible en Selemba donc et puis se retrouver dans la même chambre pesa fermée ozomona ya ngona la kisio siko par là étant qu'un pasteur na mwasi ya mutu o aza chanteuse na position oyo moni oyo okolobani bon on a un système ka loba ya bonne mine kaka bonne mine on a moi ça batou mère de 4 enfants femme mariée
Ça qui va beaucoup au système à bonne mine. Comment ça? Mais on va l'action donc tu réponds non c'est mon action. Siko étant que analyste na biso ya lelo, tolanda ki prédication mo yo nanga ndenge pasteur Moïse Mbiya bandai koloba que non parmi ba pasteur o bazo bundisa ye. Il y a un pasteur oyo azana donc so bandi na première place cité Beteleza. Si na 8e église ezana katikati wana abi pasteur ngwa pasteur pe munene aza reconnu. Selon yo aucun monde a été que peut-être bazo chrétien pasteur na biso Emmanuel depuis que toi na 6e si 8e pasteur amuni na bien première 8e ana mais mutaleli ba on c'est Emmanuel Dodi ça na 6e moi to wana katikati ko total rabango bien. Ah bon? Emmanuel Dodi mutaleki bango na 6e mana Emmanuel Dodi mutalaki aleki bango so Emmanuel Dodi na ebité bango batu nde ba bunta Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi Emmanuel Dodi jamais tika obundisa batu donc na ebité bon peut-être atali ba pasteur ana ya premier ana 8e oh ba bundisa kae et il y a le biba pasteur t'as vu pasteur donc à lui pasteur moko so mais biso 6e biso pena to obundisa te po na minto prophète solo azaka moko wa osamela nzamba solo eza Emmanuel Dodi comprendre et na muso ba na kota raté Sandra Lina omonité qui parmi ba pasteur o yazotanga na polo baki pasteur moko azobunzo omonité zo kende ka ndengi moko ki za pasteur Emmanuel Dodi par rapport à ça tu nous dis quoi ndeni nous ça na Emmanuel Dodi le Seigneur né mon prophète ah oui un an des aboués aleki na Moïse Mbiya na bandimi talebele olobi aleki na Moïse Mbiya bandimi talebele ya za bandimi monde entier c'était Bethel pesa la plainte si libanda on comparer bongo te Emmanuel Dodi na minute au prophète yazaka moko ou aleki tous les prophètes monte ke ba che premier na 8e pour ba chaika na minute yenda zo ya pena makambo pena ke ya nzambe ya solo azo bikisa batu ya solo utala ba témoignage te ba obita to kangi poto mobimba déjà to kangi poto mobimba to kangi sasa mobimba en plus aleki na Emmanuel Dodi aleki na nié na la ah bon aleki na olata aloba na ba anglais ah bon aloba langue nyonso aloba français kitoko beau prophète au monde taille mannequin autant la prophète na Sonia elle ça ko vie na ni ako vie pena Moïse Mbiya na nini ya azadeti na ba neza za mai o ya sika ah bon o nzamba tindi po ya obikisa bato oyite mai ya sika bo mela ba mai tout mais mai o nzamba tindi bo ya omela po bobika bo zo libiki eza na prophète Emmanuel Dodi OK aleki na musika donc kokanisa ngokutu te prophète ko tchara ekete na ba pasteur wa pambo ba osa ba vidéo ba mitakala bani azana milliardaire prophète Emmanuel azana milliardaire auta na église na muke ti ya matina ngo lelo ko munene comprendre OK en plus auti na mbongo ne azongo ya mabonza te azombo na église te auta na likonda na ye ndi aya sala église na la na ye lelo amatisi yango ezambo mabonjakati comprendre ezate que papa a kufi atikelo église yo comparer na prophète Emmanuel Dodi ko comparer prophète Emmanuel comparer prophète Emmanuel Dodi na pasteur mo ata na Congo ate oki non comprendre plus que na moment obimisi wana eza le roi pasteur te papa kufi atikelo église nani a atikelo église mais eza kwa ngana yo père kufi atikelo lupango menga na tombi lupango moko papa ambiso azana nous vivant à l'exemple oui exemple tena posa na yeba pasteur nini yango papa kufa tikeli église o to jamais comparer yo na lobaki ya première rite comme na 8e rite oh bon nga tunyo question que pasteur Moïse Mbiya a lobaki si je comprends mes réponses na eza que pasteur Moïse Mbiya ndi papa kufa tikela église donc to comparer papa kufa tikela église siko nani prophète Emmanuel Dodi abandi église ye moko na la na ye abandi église bandi ko tonga église atombola église église comme munene bandimba ye donc ye asala a vivre na mbonga ya mabonja te donc ayana on azana milliardaire millionnaire azana milliardaire ah bon en plus ndenge nzana na bato ba ekolo na eti kaka mutu azana ba ekolo nyonso Paul ba munoko nyonso vous comprenez koko bando tangela biso ba balango alobaka aloba balangi nyonso po ngana ngona mo anglais ba chiluba Kiswahili Congo donc aloba balangi belé français
alors balangue ba ivoirien donc alors balangue ba nigérien ba nini o ya bosaka na mutu wana omoni mutu wana bosaka na ete wana za le seigneur né moni ye aye pour sauver bato. OK. Ye kuti na église na senga mbongo te. Comprendre? OK. Asenga mbongo te. Si quoi église abanani nde basenga bambongo. Ah, yo saka na bon. Na eloko OK ya répondre soute o ngana répondre ya ngwana donc pona prophète Emmanuel Doda na tante ata mukolo maote. Bon, comprendre so yem ta combattre que so yem ta babi yem ta combattre ya ngazo temps o taina matanga timon. Il faut azana maman na esprit maman na mbanga te Sandra s'il te plaît makamsu pezalaka ozana problème na muto zo jamais problème OK ne peut pas assister na esprit okay. Ya maman na mbanga mona moni ya pasteur na ba ventier ba obeta ye mato na église to ya pasteur ba ventier ba pasteur ni nyangwa beta mato bana tangela biso takombo moko ngane na koma ensemble moto na mokino tango ba kombo comprendre na koma ensemble prophète ka pekisanga makambo mais ezaka ndenge to uti na mokili moi na biki 80 ans etikali ezobunda makasi. Sandra Lina, ça te fera quoi soki lelo Moïse Mbi a décidé kobimisa ba voice ba audio oyo pasteur azobundisa ye atindelaki batu ndenge bandaki ko comploter parce que ce total na ba parler à Moïse Mbi alobi bien azana ba prévenir surtout au pasteur wana bandaki ko comploter. Mais bimisa po biso j'ai confiance à mon prophète. Tu as confiance? J'ai confiance à mon prophète. Bon yebuti makambo ba salité wana makambo ba wana mamba voice wana waseana asa nongote yaya ezaka ke abimisa mbala moko eza so mutu abo autungisa ngana loba awati ngalo na mukia vana kota ko bonzambia mena loba batu babebisa fina nga lo na komina kana makasi na vio ke lobi na lala kina loti mwana nga nzamba wala isaki mwana nga komina akome na ano mwana nga komina 16 ans. Ah bon? Mwana nga libosa komina 16 ans mwana nga mbale 14 ans mwana nga misato 12 ans mwana nga 4 akomina 10 ans mwana nga edemiana ewe nga koma ba 5 ans oyina na kana na leli na ndoto na sengi nzambe limbisanga so na yebaki oyinga so na tayi bana ba 18 ans bana ba 16 ans ba oleka na obule mo bana na senga kan nzamba limbisanga mais alimbisa tata na bangoti tata ngo ya bango na ouais batu ba yebi Sandra Lina ba beauté en tout cas ba wapema eninga na pamba te na zotu nos questions oh ce n'est pas pour rien. Fait total bien na ba propos au Moïse Mbi atenaki alobaki que non dans peu de temps ba vidéo ya ndeko na o ba kola na ensemble o akenda ko sa complot pe amabe na ba pasteur mususu ba vidéo ko bima to moni ba vidéo ya Michael Mbai ebimi o moni te que par cause la penani Moïse Mbi aza sima ya ba publication ana te par hasard bon ngata ngena mona Michael Mbai te na ebi na ngata et la phrase n'a bien. Tam sous auto c'est comprendre te. Et to c'est comprendre pour yo ozo bake ya Moïse kaka mtalobi kaka. Siko ngana mona nga vidéo te a olobande ni. Mais vidéo non tu la qui sont na téléphone na mona te. Est-ce que bimine tu vas passer? Est-ce que c'est normal un pasteur na moi si a mutu femme mariée bala la mbetu moko? Oh. Et puis atela e maboko ndenga atela ki wana ba beta pe masolo. Mais moi so za faible, ola il a pasteur. Dès biso pe na basi to lenda bo. Biso basi to lenda boy na yebi ke naza femme mariée moni ngane naza boy tous les jours na bimana ba ona vie na nga ba koma binemi na nga ngana ba jara ba basité o to boyani lobi to pesa na mbote te ko pesa na su mbote te po to zaki no balinga to sengelo te so to pesa na mbote po to sola ni mais ba garda pe mo bonne relation ngana garda te on sait jamais yo ba bota bongo mutu ndaka na mukila ndele na pesi position na nga te ndeto yo ka ba garda ka tous les jours on ngana bimana ba koma binemi na nga ah bon ezala oh na zaina ngobala bana na zaina de o adeveja ngai si na koma le akoma nemi na ngai nga tous les jours bayi bango bayebi ke to benga na so sanda te po na so ko me ko sale ga go benga nga sanda ndenge ni kala nga so ko benga nga to za posa santé na te posa santé na nga na zaki no ngobala nga OK ngobala nga pola ndela santé na nga loko tika nga do zaina posa na kufa do ngana yo tiliwa siko papa ya bana o tous les mibali na nga nyonso o to bimana bango ba koma binemi na nga donc ngana za jara basa bongo to boyani to silani donc boma na ba relation pesa ngambote na ko mona ndo tumboni nga pota na ko bambo pe libanga to na Leke yo Banaki Bakinoise ya solo ba vrai chéri ba tantina soupu soki olingo bimisa bote na oyo elengi bote na yo ya lola dans la salon de coiffure dame oyo ko bimisa bote na yo lokola na lola yango yo salon
j'en sais coiffure. Et bengi sibino nyonso ba vrai chéri, ba vrai tantine. Tuna ngai nini? Awa na salon j'en sais coiffure. Bazali kosala nyonso. Ongai elongi na nga mikugu. Ngai elongi na nga ezali bien te. Et simba kate na ba coiffure aboye. To suki na nga manyuka. Yeba ke awa na salon j'en sais coiffure. Ba kosala oko bimaki. Toko na niveau ya 2 fois te. Na salon j'en sais coiffure. Bazali kosala nyonso. Lokola, manicure, pédicure, tissage, défrisage, coiffure mariée, pose las, pose closure, pose cils, plaquage ongle, maquillage, make-up, sokokota kikao, okobima. Ok, na niveau ya kosakana te. Soki okomi na salon j'en sais coiffure. Okokuta bazali na takeaway na bango mwa libanda wana, c'est-à-dire mini terrasse, oyo ko permettre yo atoyo kinzala, okolia mwa loko, omeli mwa jus na yo, oza mobimba. Adresse ezaka kase moko. Salon de coiffure d'âme, j'en sais coiffure. Et Zouami na croisement des avenues. Kasavubu na Oshwe. Numéro 2, en face, il y a Hôtel Picasso. Na salon de coiffure d'âme, j'en sais coiffure. Yangonde et Kobimisa beauté na yo. Oyo, et Sengelo Zanamona Lola. Dites amen, ba supporter bagangi. Tana mokili. Po eba bamo ibanga tout no moi ça kala ba ka libangande. Ndenge nini. Donc même son ngamna foyer na. Donc faut tikoleka. OK. Siko c'est bon. Donc c'est fille na za faible ya selemba. Po akino ko se ko lala boye peme na pasteur Mike. Bon ngai pour ti ba lo ba ke yo Mike. Na éviter tam so pasteur ba lo ba na bazapi na posa Mike ba ko kana na Mike. Et Mike ko kana na bango ba sa ko dans sa vidéo mitakala. Pour la plupart ba pasteur ba lo ba na to mona mona de mitakala. Avant de côté na deuxième sujet na biso Sandra Lina na na posa na ye solo Mike yango ebele te yango na bito lingi to kota te na makambo nani te réponse non personnelle ma réponse ouverte na banga te parce que talara na lega de ba niveau quoi na linga oposa ka clair na ba propos na ndenge te na lega de ba niveau na banga na lingi na tuno ke loro mo mutu ne za pe lisa cité maman yo lo bio za no aboma relation bien que na ba ex ne surtout boso la raté et tout si c'est fait que papa ya bana na bino wana o boboma lelo po balao o linga o to linga te wana linga te po wa dena komi dena dena mukina otengana na otengana souffrir trop na mukili ndako ni na lalite c'est ko mutu utaki mutu auta ta 9 ndako na vie atambola na 4 mutu kana vie mutu atambola monde atia bimana mibale nyoso ba niveau siko et comment siko na temps ko mutu azangi atambola partout ba ba mo seke ba mo tshole ba mo emile ba mo ko sekaye siko yo ozwa kingate tana ko mo pa nzambi wa ndo balanga en tout cas on a fallu kwa mwasa mukili ezala na ngopete sandra mutu pe a changer ka bon mutu a changer te ko bongo na ngeza bien mais oboni ko bongo na eza bien te po nini ngade na ese nzamba limbi sande to longa 4 mais nzamba limbi sete mwena zonga neza te po yaza masuma mikumba banana alors to ko tanda makasi na kana makasi mukili ko mo na sanda kisita abota ka telote njoko ba ebite ke moi c'est ma beauté belle njoko ba ebite ke bakosanga na bolingo basanga criminel de l'amour escroquerie d'amour comprends parce que ka bolingo ba ite na zai mo amke makameso balanga ke je t'aime tu es femme ma vie tu as une carrière il faut longola faut ça donc est-ce que lo taka na komo le la bana ngai OK moi na ngai biso nga ko sa 16 ans bon anniversaire nani Brenda bonsoir bimeo na butu mutu akufa déjà na ninga na pesa da kombo ya mibale na pesa jaebe wow na pesa wana so ba kombo parce que il faut baza batu na kata venir na bango tam sulo benga ba komina nga ba star mnende ya msulo paso nga na omona samba na tam suba onde mbango ndo sunga nga mwana mo nga kumata na 16 ans nga kumata osala taka mse nga za chanteuse ate nzambe comprendre d'accord Sandra Lina to côté na deuxième sujet na biso o ezak interprète ya pasteur Dalo Walo pasteur interprète pasteur Walo ba na on samba ba question à pasteur eza ba actualité yo primé yo étant qu'analyste il faut me camper ko loba muke interprète pasteur Walo ba publier sex tape nae en pleine action na muninga nae mobile et tant que mosali nzambo a interpréter kamateya ba publier bongo yo ki ko analyser nini po na eso yo on peut si prophète Emmanuel Dodi raison prophète Emmanuel Dodi mambatanga na Bible bato ba église be baboya batanga ngo na Bible te mon ndeti batanga Bible mais ba yebi ko ta otanga te OK ai ko ta otanga te mais ba ba sala nzamba solo te ba sala nzamba solo omoni na ba bêtise na te wana lecture en question to na ba réponse bela opesa te donc déjà omona que interprète ça bon c'est
Nkolo ne osande. Eloko olobi nini? Nkolo ne osande. Oh, donc azo interpréter na nyonso, c'est que interpréter na nyonso. Ah bon? Parce que pasteur de obika ba pro monanité mais Sandaline, est-ce que tu assumes ce que tu es en train de dire? Mais ni aba interpréter, tam so interpréter na nyonso. Pour interpréter. Oh ya zote ya makamé yo interpréter mon. Tam so interpréter na nyonso. Ah bon? Oui, nga da dobila nga vérité na ite que pas ça la mais tam so interpréter. Mais chose grave est que le pasteur en fait l'interprète en question aussi aza homme marié otaki bala bakalate. Ya on a lobby kasi, ya on a lobby que musala nzambe esa mana ba aventure. OK. Ah, musala nzambe esa mana aventure. Ce qu'a interprété pasteur était, mais il faut pasteur à l'ongolais directement. À l'ongolais l'église directement l'ongolais l'église. Donc directement l'ongolais l'église ça tout. So pour talarara et là au moins que biso to yebi te mutu botanga. Pasteur botanga la pasteur munene. Bat ba yebi au moins que aola cha son na pas pasteur. Donc pasteur il faut virer immédiatement au papa le bara sukuma ya longamba mo. Là aussi c'est église ici. Vraiment. Là aussi c'est église. OK. Nous avons interprété basi na église. Balobi penyel na minute feti na feti ba vidéo moko zo circuler azo sepela ndiki ba vidéo Mike Kalamba ebimi okoloba nini par rapport à ça. Poza ex mobile na e. Bon, so ya Mike Kalamba ndo kama so za solo. Pene a vidéo ebima Mike Kalamba so ebimi. Eza problème te bombe lisumu ko mimoko. Bazongana na bango. Sangali na lobi nini? Bazongana na bango lisumu ko mimoko bazongana na bango. Moi so bazongana na bango. Bon, on va expliquer bana. Et je conseille bana bolindi c'était on va la polique. On avait fait des erreurs comme ça. Mais so maman ko expliquer bana ngam papa ko expliquer bana ngam. Moi te bana yenshu ba boya bon. Ako ko la boy maman boya papa so na maman so ya ba fantiki. Ba ba to ba prono. Sandalina. Ba to ba sex tap. Tu comprends? Mais na bino pona mic te pour mic na monité. Mais so eza bongo. So eza bongo donc bazongana. D'ailleurs ça y concordance. Siko Denis c'est pas confirmer que Moutou au azo combattre Moïse Mbiye parmi les pasteurs on a ezapé pasteur Mike Kalamba selon ba propos Denis c'est a confirmé au Kolobani. Puisqu'à l'écart qui na TV a confirmé qui il y a déjà ma nyonso makam mo vient na déjà makam nyonso yesa malere déjà mutabandang. Ezaka ke makamne so yesa malere za mutabandang. Ezapé pas zoli ngaba ko mamulongo ma singama tembe. Oh comment ça? Teng ali ngaba ko singama tembe ba ko mebeleti. Ba ko mebele po to ba cha film ba patala un épisode mulai. Donc moi na ba mamne mingezati. Te na nenga mabete parce que totali DJ Abdul P émission. Na ye to yo kana te. Na linga makamne susute ongai ba pexanga trop quoi. Te na ndenge analyse. Na comprendre que ça vient mon boy. Ala vient mon boy. Fallait que ça ba un conseil ya zunga ngacha ka mungu. Amon. Taka mutateka moi ça pasteur. Ah ça le ba makambo bien pour na Mike Kalamba. Ateka moi ça pasteur. Mais c'est chipo moi ça pasteur. Moi ça pasteur Mike Kalamba. Et même mukimombo yo pasteur oteka moi ça ya petit na ya pasteur. Oh. Siko yebisa ngai. Conseil elo malobani na loba pona Mike Kalamba. Malobani na loba pona Mike Kalamba ya loba kama loba de pona donc intilo tuna la question na wana kutu donc. Te au moni ce qui na tunio ba question ce n'est pas pour rien c'est en connaissance des causes parce que toto la émission mo DJ Abdul auto ça na ndeko na biso Valdi Tambwe DJ Abdul lobi boy ce qui to landi bien makamunenge se dérouler ainsi que ba vidéo o ezala publier partout c'est que pasteur Nabiso Denis les prophètes de la nation prophétie na alobaka na début année azana raison puisque makamonga alobaki yango ezo salima déjà professeur Obeni alobaki ba sali nzambe mingi année oyo ba sex tape na bango ekobima misala o ba sala na coupe mais yem dabadaki yango auti ko prophétiser kalate mais yem dabadaki yango kalate bongo kala ava pour aloba ngo déjà ezaki bandati donc ça qui da prophétie pour na yemo ayebaki ba pasteur belé ba ba vantier o yemo ayebiki ba vantier ba sex tape na bango ebima ko ba vantier mais est-ce que ba pasteur ba sambela nzamba solo o ba le baté alimanga solo ba zobikisa bat ba pour non ça bato pour non pesa to lobiko solo ba on n'a jamais sex tape na libanda vous comprenez ba on n'a jamais sex tape na libanda ba o ba za pene ya nzambi ba on n'a jamais sex tape na libanda donc ya yebi ba vantier nini o ebela ba pasteur bazali o ba yebi ko to ba stafaka ko to ba onoleba maboke ya ngulu ko to aleba mto ya nkaba ko to ba gena staffé comprendre ayebi ke ko déjà ya banda ki on déjà ba se bele ba obima mais ba yebake ba sali ba pasteur ne so ba pasteur likutate ba prophète ne so ba likutate ba yebake ba o ba vrai prophète ba luka ngoti 1000 ans ba omona ngote comprendre
Tout le monde qui ken piana makizembe a gagné qui âme na yo, a mima qui na église, o comment ressemble la biema na o échange. Mais yo depuis tout ça la nzambe nga moni amo yo gagné te o memeli biso na église. Oh yo mona chouchou de Pâques des Princes te. Nga même ba ame belé, ça ba ame suba yo ana. Ba ame suba na église mo ba lo baté ba ye pour mususo atala témoignage na nga ya koti bio ba sambele akei. Ah bon? Nga témoignage na nga ba mona prophète Emmanuel Dodi. Le vrai prophète le Seigneur né zengamambu. Ba mona ndenge na ya, ndenge na biki na miso bato. En tout cas, il y a témoignage ba na bato belé. Mutu nyonso o azana pour ça obika. O azana pour ça kuma ndiso makasi ba longolé ba masque de vieillesse, ba longolé ba grand géant, comprendre njoto ba esprit mabe na njoto. Donc o ba mona ndenga na yaki na ndenge na biki donc o azama yele. Donc il faut que ça n'a pas permis à prophète Emmanuel Dodi parce que il y a un vrai prophète. OK. Et il y a un vrai prophète, le prophète a solo nzambatindi le Seigneur, on comprend. OK. Et donc différence même chouchou des Pâques des Princes. OK. Et même chouchou des Pâques des Princes, ba mona chouchou des Pâques des Princes ninga yaki. Ba mona qui to ça l'émission na ken, ba mona chouchou des Pâques des Princes dans on a 3 jours et le ndenge échangé. Chouchou azongi jeune. OK. Et azongi pena jeune makasi le échangé à chouchou. Donc ba mona donc na mimba ame belé na mimi chouchou. Na mima nana quartier la terre écoute ya ne ka kima. Na mimi ba te belé, na ba to suba ya ngana yebite ba ya pona ngai. Donc quoi na mimi ba te belé témoin nanga zo benda pena bato, zo benda bato parce que bato bita ba obika na église so franchement bato obika na ba sida, ba cancer, maladie ya nyonso. Taga papa okoza ASS mais azon sibino maki AS azon sibino makila normal. Donc na sibino GT. Moni ya nzambe ya kamale malembe. Mon ya kamale malembe. Mon prophète Emmanuel de Daza ya nzambe ya male malembe. Azan likama mutute apena kubanga mutute mon. Po ebi kaza nzambe so na kati na comprendre. Et maman Nicole Feza, maman chérie Chitambo. C'est là une différence moko ya muke des potika qui vit ya mokili o lobaka ke non erozaki qui danseuse na le commissaire en Christ. Différence nini za entre ba monde mibale wana. Différence ya monde mibale différence na na mokibala linga trop. Ah bon? Voilà linga trop. Et ça. Voilà linga trop. So na eba prophète Emmanuel bien déjà na eba affranchi bien mais on a gardé dans njoto. Pour biso kuna ba affranchi. Mobile va simba il faut abala yo. Déjà bien makambo pene komama comprendre. Moi s'il faut abala ependa mobile va ko na njoto il faut apesele mbongo apesa nyonso. OK. Mais na mokili différence eza kuna balalanga balalilalingai bale monte yana ko mosambe ya ntoto pemi. OK. Dans ya sko libala différence eza yangwana. Différence eza ko kuna bandima batute. Bandima batute bat bazan pour ça mutu azala te alimwa kufa abeba. OK. Siko différence c'est pas nzambe et pas nzambe aso o ça il est un jour le foot na mweza. Tu comprends? Kuna na tamboli na sali nyonso. Na tamona moi kuna za kwa mukila mulili. Tuuti donc mutu apia mninga conseil zate. Comprends mutu pesa mninga conseil zate. Écoute na makambo ndenge na ndenge comprends? Mais siko a côté na komi na ko vanda boye na bonga mnanga de 80 tika 20 mais na ko vanda boye mutu akomisanga 120 na follow ngango. Comprends? Faut pas 100% 20 ans pour follow ngango faut pas 100%. Donc la différence c'est ma casse c'est pas nzambe. So pour ça une pembe n'est jamais aux ala dessus. Comprends? Mais la mukina zaï dessus. Tu vois ba nouvellement il paraîtrait qu'au côté qui studio zo préparé au bimisa clip na en fait clip na yo ozo yembela nzambe évolution na nzambe. Évolution ça bien déjà parti déjà to semaine prochaine déjà d'être répéter qu'on ici. Nous moment déjà bandi bien. OK. Parce que ngana sala liboma na bonzambe sexe na bonzambe mais ba kachonka muke comme na suka. OK. Pour bika biso ba franchi quand même ba ko tika na sala bêtise te ko ta mamanta mais ngana yak na liboma na nga mais bazongi singa tout droit. OK. Ba yo komela nga nzembo. Comprends na bengana betaka histoire na na bango ba klasa ngo. Ah OK. Moi mukene mbila bat bazela ngala minute. Oui. Bat bazela ngala minute. Na uti musika na kasa molili ya mokili yo. Na sala kinyoso na lekisa tango na ngaya pamba. OK. Na sala kindumba na longoli pe bazemi. Na sala kinyoso na lekisa tango na ngaya pamba. Na finga kochola bato na bima mibala bato. Na buka mabala bato na zweke lokote nzambe na sita de la delivrenga apesinga bomo ya sika
Nzambe ya Emmanuel Dodia délivrenga apesinga bomo ya sika lelo nakomi affranchi nyonso na ngai affranchi vie na ngai affranchi motema na ngai affranchi kotambola na ngai affranchi kolata na ngai affranchi tocha momuke po nzembo ya mystique baliboma nzambe ekota na kati baozana ba remix sexy na kati ankolo sexy na kati nzambe kwa ozane nzambe affranchi esi asali Ozane, Nzama mon prophète yesigi asali. Ozane, Nzama Emmanuel Dodi yesi asali. Ozane, Nzama le Seigneur yesi yema ozana. Omizozana ye, domolozana. Binelozana ye. Tomolozana, libomana bonzambe ye, emelozana, sesina bonzambe ye, zamale Seigneur ne, esi asaliye, zamama prophète, esi atotika nzembo ya kitoko makasi. En tout cas, écoute ça la chair des poules. Nzembo ba franchir ndenge yazo komelanga nzembo ya kitoko. Eza kwa nzembo ya Kenya na te yo jeton na jeton. Nzembo ne kochanga. Yo meka mukeka. Nzembo na muteko changa swebe batindenga deuxième basuti. Nako rendre compte que nzembo atokena ko tubiso studio yango deuxième basu ya. Wa diana bantibal na kati ankolo. Betela biso mwa kapela ya yo mukeka. Wana bantibal na kati ankolo ata baboke mbasu ezwa yo te. Wasi on na prière parce qu'il y a prophète Emmanuel Dodi. Prophète a payé ça na zonga blo akala ba deba bi vina nga. OK. Blo akala ezali nazo dore so ba blo akala ça bien te. To ebela nzembo wana kami tezo bi maman Nicole Feza. Maman chérie, merci tout ce que tu fais pour moi, je t'aime beaucoup. En tout cas dans maman na mukilité, papa na mukilité. En tout cas ba franchi l'église va franchir l'église à prophète Emmanuel Dodi puis ça va parents. OK. Et nazana ba cadrer na papa Chamala. OK. Na maman Nicole Emmanuel, maman Nicole Feza, na papa Emuko pour Cyprien pour to bende Chinarambo. Ah bon? Ya ba prophète. Azana moko. Taka Chinarambo za ka moko. Prophète Emmanuel Dodi pour Cyprien. Donc beaucoup de temps à communiquer, beaucoup de temps à communiquer. Il y a des années. So meki ozikiti. Basala ba généralité. Il y a des temps son été. Beto kaka yo la pasteur ma poesio. Tala kala mingi te ndenge to kende boy. Tu vas tout comme 2023 pasteur bébé bo ba bongo na mtima ba ya pas biso ba franchi. Pas prophète Emmanuel Dodi a pesa bango baptême. Nayoka ki on a ba propos na ndenge ozolo ba wana que non pasteur Emmanuel Dodi avec lui au changé makambo belé comme parfait. Alors mais quand peut ko expliquer biso ba période no yona ki finjo wando tambola na l'église bokenda ki cité Bethel et pas Moïse Mbiye l'autre fois pe bokenda ki et pas ya pasteur Mike Kalambai. Suko elo nini memiyo et pas il y a différence entre Moïse Mbiye, Mike Kalambai na pasteur Emmanuel Dodi. Ah, différence là makasi. Ah bon? Lobana. Différence là makasi. Mon wa prophète Emmanuel Dodi. Bakolo bano botarati. Bakolo bano za sida. Bakolo bano batio blo na njoto. Bakolo bano za malade moko incurable ko bikate. Vous comprenez? Bakolo bano ke okufa mpiaka. Vina mo bimbo ozwate. Bakolo bano vina mo ko balate. Mais ye et pas naza prophète solution. Ye so abino balate il faut asa to bala. So albalobino obikate il faut ça to bika. So alobina obota te il faut ça to bota. So ba toblo na njoto ye fa longolango. Prophète Emmanuel Dodi. Fa longolango. So ki ozaki pauvre, faut ya comme son mbongo. Ah bon? Mon ya za prophète solution. Mais la différence avec l'église ano tangiana. Vous comprenez? Oko kende boye, oko kende bogo no sambela. Mo ba yo so na mutambo na kataka bonne mine. Ah bon? Lobana. Mutambo a bonne mine. Et pas pasteur na pasteur ba tient bonne mine. Ah bon? Pasteur ba no tient bonne mine. Donc bonne mine pour na sepelo na sani. Et butanga de na uta de na neuf pasteur na zo gasko ke na ko no tubela. Pour masuma neuf pasteur ni sani ni. Elongo zoto. Siko yo to sanga bonne mine. Donc lina ko na mutambo wana ona kimaki. Pas comme 10e pasteur. Comme 10e pasteur Simbate prophète Emmanuel Dodi dans l'équipe parce qu'il y a zo sa solution. Moni batutu, yo ba mo batutu o ba famille na mo ba obela. Uzana ndeko no abelaka. Wana ndeko no o a commandé na suka, akufa. A commandé suka kuma ko la vie na ye simbaka te. Ba famille ba lekelo ba beba noko ba lokayo. Ba famille ba kindokyo ba bebi saka batu, comprendre? Ba bebi saka batu ba lokiyo o bongate o salnite. Ya yakuna ye noko ozwa sukuma.
pour noko so abebisa ki au retour ils sont pas noko yemoko au monde appelle que noko pe na don bitata do monde appelle que mutasa inga mabeye o noko donc il y a sa solution ça prophète Emmanuel Dodi a la solution donc azo pe sa solution en tout au yena ndiko malade obi kan tala ta nzamba Emmanuel Dodi amakasi prophète Emmanuel Dodi oza makasi emso obi lek na ngai pour témoignage takas dimanche na ngana kende na ke de kozoe po obi kaka naza bana na bokola ya 4 ans et 6 ans bana leki nanga sala ki accident 8 mois mku ezonga te bazo se sima deux fois 8 mois mku ezonga te non leki se bele émission Ken 8 mois be kuwa te taka so ba pese sko liboma na mutu ah bon comment est-ce que liboma simba kasima taka tina mema église ayeba te ke na mema église a prophète Emmanuel Dodi obi ke semaine na kuna non c'est l'ouvert nzamba prophète Emmanuel asali yo kayebi ya saba isanga yimto bemenga église siko église ko za na lingwala c'est eux donc ti to kota prophète Emmanuel Dodi apesi abokelo mai na mutu ameliso mai abokelo mai na likolo yo yebite ke to kenda na 6e rue abi na yebite donc petit donc comment ki taka mku wa defo zongite 8 mois avant na batie na petit nanga na mbala la ninga luveni ba akoma na koka ba imba bese sko liboma tala ka fo fitting na koka na liboma ngo suka ndeyo ba Nzambe nanga fitting na koka na liboma oza koka okomi sko liboma ya na konda kabu na bite ngapi na bika kina mbasu ti ngapi na kinene za ina fwa na kubika prophète Emmanuel abiki singa mbasu deux fois mbasu mbame ya suka pene matenge ba kuma matanga imatati na mtema na kufa wana ya deuxième za ita babo manga ya prophète Emmanuel lungole lokwa na kati nga lungole liwa na kati nga na baki na za swate ba hôpital nyoso tokei 8 mois mamuta koma koka na liboma isusu tokenda kuna ya tobena na nouvelle ligne wana bande kuna poto tala bino bolinga kaka prophète azala sise kwa Michael Jackson azala sise bonde boya bolanda ababali ya bino bala moni mama Nzambe eya kamale maleme bato nde bana kombo makasi te pour le prophète Jackson ya comme na poto kombo poto mobimba le église amso na semaine moto ya mbate ba 50 bato poto OK le prophète Jackson comme na kombo uti musika mon ya Nzambe pende ya kaka malembe tia kuma le prophète Emmanuel Dodi anaza auti musika siko yo lobi ke non na poto ana bato ebele comment fait-il que ana stade de martyr atika reprendre na stade de martyr te toni ningi ba pasteur mais kala mingi te to préparer biloko nati to na iso ke yaza maya sika Nzamba tindi donc maya sika Nzamba tindi bat mon kiliba mela po babika mon ezaye biloko wana il faut abanda ngonde kala mingi te mon abanda ngonde kala mingi te to andozela bakufo felongwa to zamboko ezonga normal baobi biloko wana esala makana eko silem susu ine mbato bazonga ndeni vous comprenez bato bazonga ndeni vous comprenez donc na leki na ngape na atamboli akomola ta quête muku ezongi tala kaka kine simba yeme kine kokate mais tant ka bokele maya melisi ya tina likolo leki na ngake maman kine mutakine simba ka deux fois bato compléter lo bala muka maman ko mukuwa ezonga petit na makomola ta quête azongi ba moto ne minene ana ya ba américaine des ala mukola ko ye église kuna ba franchi ye moko na moto ne ya minene na moto na minene puta ba ko kamo église ezale tourner côté ba comprendre que prophète Emmanuel Dodi a mutama sécurité atena église ba comme que les kasandra na ba mema ka ya ko mema tata muto omisumbela bilamba omisumbela bilamba omi sumbela ke na mona ye na kati ya église ya prophète ngi ba benga bato maladi baya to meme boye pe yako amisumbela bilamba mais cho ezate te ko no sukmoya ko sokole ezate pour prophète ya ko mo pesa lobiko il faut to meme ka na nie bongo donc moi mbali pe na ya bo meme ka na nie bongo prophète abwakele prophète asati pe ke o solanie mon mutu penda sumbi mais so to memie kuna ezala dégâts ezala pagaille en tout cas Nzamba prophète Emmanuel do abdik senga biselek na ngambal en tout cas ils a témoignage en plus ma photo sur Facebook ebe na Alexandre ba HJ ndenga perdre connaissance na Alexandre ndenga bazana mama yemo ba accident sans handicapé siko 8 mois mutatika la bomo pe ba ngba be ese boma lelo aza bien ye moko tulo ba benga bi ya sa mais lo ba kila to kopesa prophète un témoignage ngana ese petit na ngai bana na yo mon bana no mi ke fa na cadre bango mais zela miséricorde ya kala mi tete uzana capé to kotala ba orphelinat chez maman Coco le 24 au monde le 24 to ke notala pour biso ke na 4 fois par année prophète Emmanuel azana mtia malam ya za Nzamba solo na bisanga lina limbisanga na kati o malobate et tant que ba miracle o yozo et tant que moi na Nzambe mosala Nzambe ba miracle pasteur Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi zo sala conseil ko
pesa na bato bazolinga bakende peut-être na église à Mai Kalambai po yo viva expérience ya ba bonne mine ko ba conseil ni yoko pesa ba bakende to bakende te yo za hypocrite te na hypocrite na zo yo za hypocrite yo so tale longi na ko tuna question ma bete na scène za polémique ma yo c'est ya question polémique ko comparer ngate na zo tuna parler makambo yo zoloba ngai ne na so na tango ba église ebele edma neuf passé ba passé msuna ngana tanga ko ba pika crise ba binga ba singa pardon vous comprenez pour ba yebi ke loko ba bima na ngai na za na droit otanga ko ngana makila ba juif quand je dis quelque chose je sors avec quelqu'un c'est lui je dois le citer le nom comprendre mais na yokela ba mo baza ba foyer baza ba nini comprendre tout l'église à Congo l'église ba baise ah bon église ba baise à part Moroka ba franchi Emmanuel Dodi mais on a déjà tout l'église on a la lobité tout l'église yo tout ngate yana iso tout l'église OK siko na zongi so siko à part moko so na tout l'église ba c'est belé l'église c'est belé si mona tangela te siko moko kaka ndero azo samia nzema solo azo pesa solution azo bikisa soko chetembe so chetembe na pesa na kati liboko na ona kati liboko na te mame a coupé so chetembe mutu tout obesa ndeko na ndako waza sida ana cancer ana myome was bala kate abota kate was zoka kate o ba tay masque de vieillesse akoma moi mkia komina elongyo lokwa ba koko makambu tu ono so mabele kana kata bandako na bino nyonso na monde entier pona ba monde entier boya soki bobikite c'est bo finga Bebo katanga liboko. OK. Mutu azopesa solution ezaka Emmanuel Dodi. Pour l'église ba faux église ba baisse. Ah bon? Ba église pasteur azoteya ota libela mwasi ndenge eza otelema. Mais Sandra, so il osa libela lala pasteur solution de l'église. Comprendre te pona nini. Les kamboza simple. Pasteur otela ba chipa mikuse moi pasteur oteya esa landi sera ate ka so couleur ni. Na suka so sera ngela makasi rendez-vous amone sera na makambo. Donc amone makambo na chambre. Tosuka wana ko pa tosuka na biso déjà tala yo nanga tolo baka eloko yo moko obi poni na lobi bongo parce que tu viens de nous dire que ba église nyo surtout eza ba église ya ba baise sauf les affranchis d'accord ya na moni na tamboli na sala biko liboso na yo ça koloba na zongi so mpena na sala biko liboso na tamboli na moni na zabana za kimbangise ça pa mbaka kimbangise kimbangise ya solo ezala na lemo wa muke kimbangise ya solo ezala na lemo wa muke papa Simoki azali papa Simoki mbango azali papa Diangenda azali papa Fumamba Jaza papa Kisolokele azali mama Mwelu mon église à solo. C'est comme 4 parties. Il y a retrouvé ce qu'il m'a dit ni esambe ya bien. Monte ke bambuya biso. Te ozana na raison na makambo zoloba. Ah, to komi déjà. Monte ke bima pe. Ezali bima basambela pe bano sambela solo. Mais ozoba ba kimbangiste ozoba te soki ya wa pesa so mais pourtant Kofi akendaki kuna. Olingolo bani. C'est que Kofi azon dit l'église ba osambela solo te. Yo boy. Vie wana za ba vanti. Tu vois que net base na yo. Vie za wala vanti. Obini Kofi akendaki base. Oh, ya yo bon vie na ko bonga mte balelo. Vie na za na pourtant so bimisa clip anzembo nzamba vie wana za mal mobimba ya basanduku ya makambu. Ye atako tika on pas passer mon passer abo memango. Ah bon? Tika ngoko na maya kamba. Maya kamba nda kota kiana atiki bloni. Sandra, c'est une question mon roseau échappé. Na nini? Question autre était nga hypocrite. Roseau échappé en point. Ça simple tozo ba liloba mon royo na ngai. Na lobi tika. Ko beta mamba ko felo mdete. Ya magamba ko. Mon mamba ko felo ko beta kangote ake bim ake kimbangiste ake ko bongo na mutema. Ya. Imuta na mala ba problème. Il faut même mama na muto tika na kambati. Neti problème nini monde eza ko akenda na eka base ko ba mona ke ko fa bongo mutema kwa utena ba problème à risquer prison à risquer prison vient dimete ke nzamba lingaka ye po ye nzamba lingaka ye mageto sanga mabe nzamba lingaka ye ye neza ko abongo na mutema na ndima il faut pas Emmanuel Dodi les affranchis au senti que na ke about discharger blo no so rata nchoto vous comprenez OK vous comprenez na lobby maman nanga Sandra Lina siko yo lobi ke noti ndenge Kofi olomida kendaki na kambi ezalaki mpona buzz mpona olobi bokwani ya
wana base nene. Oh, nandeni. Base nene. Oye ngama kamba na pena kokena ngakula kena kosuka na kila ngelo hotel kena ka visit na kila kama kamba ezwanga. Oto ka kamba pokene kuna kosaka na te. Maya neza sacré. Tokolo baba église panjani mais mai wana eza sacré. Mon makambo tikala na mai wana papa simbonga. Conseil ni ozopesa kofi pona ba église. Moni ko folombe. Soka kenda ki penda kotika penda makambo. Comprends? Kuna ndo sana ba santina ba basement. Soka lingi ya tika makambo. Sandra, est-ce que vous avez filmé makambo zoloba? Na osima mo so na tika kaka. Monika soka lingi kaka atik nandi maeke ko fenga bonganga. Aye pa Emmanuel Doji. OK. Po ya za mutama sécurité. Aye pa Emmanuel Doji. Aya ko bongwama. Aya ko tika biloko. O satika tanga ko te gista Emmanuel o décharger biloko anda kuna ya mon fleuret epela. Oh, nandini. Epelati. Et puis la pompe. Et puis les zika par hasard, tu as besoin de boire kuta banda kuna c'est ziki, il faut le adresse pour biloko ezakuna. Oh, ngolo ba ke biloko ya mabeza na ndako ko oh, c'est ça. What is the bande la vie que to bandi kuna? Tu es biso to bandi musique ndeza za na chantier, to ngama male. Tu ko to ngama to ngama biloko pezo bukota kuna ba olo na pe biloko. Ba olo na biloko. Mais so yo bonga maninga sonda kona fait pela. Ada muta ofanda wana te. O sati pena ke ba iso pena ke. OK. Mon pa, mon nengo zepa Emmanuel Dodi kuna. Tikalaka kuna. Luka ba ula lukola adresse mususu za banda ko beke adresse mususu. Mon fleuret zikia batoli. Wado sati pena ke. Wado sati pena ke. Kofi bena. To pas Emmanuel. A décharger nyonso tika na 0%. A décharger nyonso zo apela kofi elle peut elonge changer. Ako konda pe mba mope. Ako konda. Ako konda kwa mutu belimba mort. Oh, nandeni. Mais il faut comment poser sika, tu vas donc les poser calage. Oui, ma bête. Donc il faut comment poser sika. Donc moi après mutu kwa mutu uti maladi akomi na elonga sika. Yo monga tana kota e baptême te monga na bimina elonga sika. Balongoli ba masque de vieillesse na ngoli lo okena baki na kota ina elonga ekita po ekite ko ya mposo. Paralo lingolo ba nseke ndenge kofi lo mida telemena na poso masumu, poso maladi. Ya. Bino wasinga pena na zabo ngabe na sana na bote pena mamu na lobana banga. Bavie wana baza pena na eloko wana lobibi to suka wana message na suka pona ba message na suka na zo sambela monde na homo sambela makasi boye na bika 80 atika ka na 20 20 aliza pona obimisa ba vérité nyonso bomo na ngoma bete zamba lola pambola bino. Merci beaucoup Sandra Lina, merci na présence na yo. Au revoir. Papson Makungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a moi donc marambo est que bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.